Mbote bandeko balandi ya émission monoko mobange ilumbaka solo kasi elubaka makambo ya malamu makambo ya malonga lelo na ye poto lobela likambo moko pe ya motuya oyo tozomona na kati na biso surtout ba congolais bon na ebite pa ba paya pe ezali na yoka basango me et pa biso ba congolais po biso tozalaka wana makambo baninga basalaka biso soki tolandi yango tokomisa yango su makasi koleka. Totiki mama o na maboko ya Nzambe boyebi ke tozwaka na biso temps mingi te. Nzambe sunga biso to lande mission oyo vraiment malamu pe to comprendre po to bongisa na kati. Nzambe azwa lokumu mpona yo mutu ozolanda. Soki pe olandi omoni ke makambo eza malamu okoki pe kotindela baninga. Bandeko babolingo ezali pasi mingi na kati na communauté na biso ba congolais. Toyebi ke mboka na biso ezali ya biso. Mais parfois to monaka na mboka na biso ke soki muntu aye na bamboka ya poto mwa makambu exchangeaka. Yango wana eza na bandeko bele o bazali awa na poto bazokanisela pe bandeko na bango o baza na Afrique. Afrique pesa nango bien. Mais bandeko baza na poto bazokanisela bandeko na bango na Afrique ta mususu akozwa soka zotinda mbongo harmonique mbongo ango c'est vrai zokende mais malamu kaka te ako préférer ta mususu azwa charge ya ndeko wana aya nango awa eza ndenge nini azwi mwana ta mususu ya ndeko na ye amemi awa azwi mwana ya cousine na ye amemi awa mwana ya noko na ye amemi awa leki na ye amemi awa kasi makambo tokomi komona mikolo yo ezali pasi. Nga moko na moni na misu pe babengi nga na batu tozo solo na makambo vraiment eza sérieux eza malamu te eza na batu ebele baza na Kinshasa to na mboka na biso kuna okomona sana ndeko na ye awa na poto famille na ye awa na poto famille wana lobi non na sunga ndeko na nga wana na pasi aza nango olina banda kotinda kambongo pona ba classe ya bana na banda kotinda kaboye malamu nazwa ndeko na nga nazwila ye mwana aya kuvanda na ngai awa na poto. Tangu ndeko asali démarche wana ezalaka likambo mukete. Ndeko asali démarche esili abengisi mwana ye awa. Na ndenge ya poto makambo ezalaka ba mususu ler bana bayaka bagardaka kombo agarde bambula oya botama. Ba mususu le bayaka awa mutu oya déclarer ye aza vraiment obligé ta mususu a changer mwana wana le mususu bambula kitisa bambula po etelera koya awa ba classe ya kokota akenenzela moko na baninga pona mwa ba différence ezalaka na ndenya mayele. Alors eza pe na makambo ebele oyo esala makatanga mususu pona bambula wana ba diminuer mbula pona nini mutu aza ko adopter ye awa soki bambula na ye eza muke par rapport ya mutu ya aza ko adopter bakolinga te a adopter ye. Yango wana bandeko eza ba stratégie. Sikoyo mwana wana tango akomi awa ba makambu ekomaka ebele makambu komi kotungisa mutu oya salela ki démarche po aya na poto alors ekomi vraiment somo ekomi pasi bauta iko benganga na mwasi moko ayebisi ngai alobi mama naza na problème awa ngai namonaki cousine nanga aza na Kinshasa vraiment azobundana na bana ngai na mama na ngai tozali na biso awa na poto me ngai na sepela yike nazwa mwana ya cousine na biso wana to aider ye mwana sa jeune fille mama na salaki nyonso na memi mwana na poto awa mwana tango akomi na poto ebandeli ezalaki malamu sima nango makambo ebandi ko changer mwana akomi na ba camarade oyo yazwi eza ba camarade oyo mitu eza malamu te ba camarade oyo yazwi batalisi yeke na bambulo oyo za nango bafutaka yo mbongo embongo wana mama leki na yo donc oyo mutu abengisa yo ye mutu alelaka yo mbongo wana eze bele azokosa yo. Alors mwana aye ko benga pe mama na ye o mama tala bazolela ngai awa
mutu abengisa ngai azozwa mbongo ebele na place na ngai na yebite soka tindela kayo combien en tout cas ngai awa nazana nga bien te. Bandeko. Mama oyo azana Kinshasa asali na lokola bomba likambo yango. Alobi kaka na mwana zala kaka mayele. Me esengela ki abenga tandeko na ye oyo abenga ki mwana wana oyo adopte mwana na poto asolola na ye. Eza nango epasite eza grave te solola na muninga. Esala ki bongo mwana akoma ko solola na mama na ye. Makambo mwana solola kana mama na ye na Kinshasa kuna mama oyo aza na ye na poto ayebi yango te. Nzoka nde mama oyo aza na Kinshasa na mwana oyo aza na poto na ba camarade ya mwana basalaka groupe basololaka ndenge nini contre mama oyo andima mwana na poto. Bandeko na ngai, pourquoi motema mabe boye? Pourquoi motema mabe boye? Ozalaki na ye kuna na Kinshasa. Ovandaki na ye. Osepelaki ke muninga azwila yo ye. Po na yo kobokola ye kuna eza pasi. Siko tangu mwana komi au. Yo komi ko koopere na mwana. Ozomona ngo normal. Alobi mama. Mwana zui ba kamaradi wana. Ba kamaradi wana bakotisie makambu mususu na mutu. Ba kamaradi bayebisie akende kokosela ngai makambu. Epa ya ba assistant sociaux bayebisa bango ke ngai na beta kaye na pesa kaye ba pinisio ya makasi yango wana esengeli abima na ye na ndaku na ngai. Ba assistant social bayokeli mwana. Lokola mwana na kati ya bambulu eza na mukanda mwana za mineur mama ngana bandiko zwa ba menace. Ngana bandiko zwa ba menace na lobi non. Soki na bengi ndeko na ngai mama ya mwana na Kinshasa eko panike ye eko sala ye pasi. Ngana silisa likambo oyo kaka ngai na mwana na ba assistant. Nzoka nde makambo nga na solo bawana ezana ngo pamba buzoba. Mama yebi makambo nyonso ndenge zoleka. Mama nde penza sa kwa encourager mwana po mwana abanda kutindele mbongo. O nga na tindela kaye ezamuke. Mama nazwi problem. Ba assistant bayelanga na ndako. Baya kotala ndenge nini mwana vivaka na ndako. Mama mwana loba ayoka soni te pe abanga te kokosa. Akoselanga makambo mama. Akoselanga makambo. Po na nini kaka po alongwa na maboko na ngai. Alongwa na maboko na ngai ndenge ba assistant balingaki. Po bayebisaki ye deja na baninga. Ke soki okoseli mama wana makambo. Toko banda ko bima. Toko banda ko influencer batu. Tozala na biso ba influenceuse biso pe. Toko yebana. Toko zwa mbongo apart ba mbongo bakopesa biso na assistance sociale. Toko zwa pe mbongo mosusu. Baboti. Biso ba Congolais, ba Congolaise. Nini kaka. Mwana bimana ndako. Mwana akende kovanda na mwa studio oyo bapesa ki esikoyo. Na leta po basala kabongo bapesi vi na ye apart balongoli ye na konti na nga mama batie ye na konti na bango moko kuna tangu batie ye na konti kuna bapesa ka ye bambongo mwana sala ka foli mwana donc na baninga mama mwana chamuka na baninga mwana sala ka n'importe quoi mama oyebi ba montant yango ndenge tozwila kango aw est-ce que ba montant wana penza ezalaka malonga ba montant wana mwana zui ezalaka malonga ndenge tozoloba boye mwana akoma komela ba cigarette mwana akoma komela biloko mususu ya mabe mama oyo moko yebi mwana akoma mutu ya komela masanga pona nini aza libre asala makambo ya lingi mama na ngai pasi na motema nakoloba nini na bengi lisusu mama na ye. Ote eza kaka makamu na bino moko kuna, ebo résoudre ango kaka bino moko. Ebo musiki leta monike mwana, ake novanda na ye na konti ya ye leta, eko sala nini. Mwana zozwa combien? Poto oyo bino boyoka kana sango poto, ko lia komela, lia na yo mela na yo. Metangu mwana bandi ko futa ndako. Poto bapesi yo 1000 euros.
Bapesi yo ndako wana siko bana kofuta ngo na 800 euros. Ndako wana ya 800 euros okotikala na combien? Okolia ndenge nini, okomela ndenge nini? Okofuta facture ndenge nini? Me bana basepeli bongo. Baboti bino batu boza na Kinshasa. Pourquoi bozo kababana na ndenge ya mabebo yiko? Pourquoi yo otikala na Kinshasa opesa mutu mwana abokola mwana za na poto? Me yo komi kosala complot na mwana na yo po banda kozwa mbongo. Bozo mona teke bozo teka bana na Moloka. Totanga ka Bible c'est vrai, mais makambo ebele to lupa kango ou bien to tia kango kate pas problème utaka. Natangwa kala nzamba loba na Lévitique 20 verset 2 hein. Oyo nyonso akokamata mwana na ye a sacrifier na Moloka hein. Azana Pamela. Siko Moloki wana nga kudu nasepela kanga Moloki ka seza Moloki te. Oza ko sacrifier mwana. Na tango akala baza ko ko sacrifier bana pesie penza na Moloki wana azui mwana atumbi ye aleye po yo moboti ozwa mbongo. Mais soko tangi Bible tozo pusana na kati ya Bible wana. Oye na katikati komona ke baza ko ko teka bana na bavale moko boye. Soki baka ko bwaka bana na bango kuna bango bazui mbongo. Mais makambongo yango yo nde tozo mona sikoyo. Yango na Bible solo bana biso. Un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Nde sika tokomaka. Mon maman na ozo kende prière. Ozo sambela. Moi na zo tindelo mbongo ya mabe. Okoko pesa 10 na basali ya nzambe. Basali ya nzambe basepeli po bayebi na bango to source te. Atako tusoki bayebi source bakolobani. Ah, mbongo wana eza sanctifié par le sang de Jésus. Bazana tina ya kolandela. Bazana tina ya kolandela te. Mais tumbu ekolanda yo mama. Et tumbu ekolanda yo. Mwana na yo. Oteki ye. O sacrifié ye. Pona mbongo. Na oya teka mwana na Moloko na tango akala. Po siko koteke lisusu ndenge wante bazikisa ye ba okanga yo kokoka te. Kaka ndenge moko bato bakenekela bandako banganga. Pona ko sacrifié bana na bango po bango bakoma bato mbongo. Kaka ndenge wana bino baboti pe boza ko sacrifier bana basala kindumba bakende ko yiba bakende ko kota na misala ya mabe pona nini po batinde la bino mbongo. C'est la même chose, différence ezate. Mi okende ke église ko chasser ba démon, okende ke église ko tinde la bandoki moto bazika ndenge na lobaka bazika kapete bazaka kawana molimo ekoteli mwana nana pesi yango nzela po ekota na mwana ezali yo. Yonde mutu nzamba pameli sikoyo. Okozalaka reste. Mwana na kene kozwa malade. Mwana na kobela liboma. Mwana wana kene kobota bibota bota. Sima nango soki akokisi 18 ans. Leta kotika ye sikoyo. Ase abebi na maboko na ye ale. Atiki ye sikoyo kende. Mwana bandi kosala oya kosala. Klasi yo azala iko landa na ndenge malamu. Deja sakataka klasi na ye. Siko baninga ba evolue. Tangu baninga ba kobonga. Okomi na jalousie na motema. Baloka ye, baloka kiye na intel. Tangu suso okosela kana mama naza na poto yende mutu aloka mwana, yende alobela mwana mabenzo kande yonde mutu sakrifia ki mwana na yo na Moloka. Bandeko, nini kaka? Tomoni yango ebele, ngai moko ndenge nazali awa na mboko nazali, na moni yango. Mwana babengisi ye aye awa na poto. Fami yangani bazalaki na bomoko bapotani bango nyonso. Kaka pona mwana mama za na Kinshasa. Bandeko basala boye te, bazongisa boye te. Mwana lingi azala libre, asala makambu na ndenge na ye. Bosoki alingali kozala libre, asala makambu na ndenge na ye. Pourquoi asala ki yango kuna na Kinshasa te? Ifalo ndima ngo ka na Kinshasa lyo tikela muninga libabe. Bandeko fo bokeba sikoyo ebele ya batu bazana kati ya poto awa. Ebele ya bandeko bazana poto awa bazaki na besoin bazwa pe bana ya bandeko na bango. Me bakomi koboya, bozo mona sikoyo. Lisungi wana, oyo bazala kosunga. Bakomi koboya. Posuka talika muninga likambo kweli alibi, mbadi, ngana okokate. Natiki na ngai. Pona nini paske oye kweli ekune kokwela pe ngai. Bandeko suki ndeko azweli yo mwana quand même. Sepela. Mwana kokokisa bambula na ye. So akokisi bambula na ye akozala libre.
Olie mwana banda kotelengana mwana komi okene na mibali. Mwana komi okene na mibali parce que azana est libre. Tango akende kumba maladi. Tango akende kumba zemi. Soki pa kumbi zemi te. E bongo nzoto wane ko sala mobimba bolimbisanga. C'est comme lokola sachet ba memela memele zangi valeur. Lobi okoma mwana zozo libala te. Ale ba pasteur. Boteleme, bosambela boye, pasteur famille nangeza na kindoki ba pasteur po kansala ba famille na bango bondoki zate. Bino pe bokota akama kambu bikota kota bino ba pasteur. Bozonga kananu na source te. Prophétie zaka kateke oui, noko tata mwasi kingani non, la vraie prophétie kota na liloba nzambe. Tuna mwana wana zo bala te. Tuna yeni na sala na bomwana. Tuna mama osala ni na bana na yo. Kuna ndepa imakambo gutakano. Mwana yebani deja kiasa saka yonsa. Mwana yebani kiasali lipua. Sikozo lukanani yako bala yi. Ako banoleka kanzela ndenge wana. Ako leka mzela ndenge wana. Toko yiko bomba te ifoto lobaka. Poto sungana. Mama oyo na poto. Asali misala ya pasi. Bandeko poto eza pasi. Yo tangu sola la kapongino na kimela mubali na yo. Bola muki na tongo. Mena poto awa. Okomona tangu mususu lero mubala sosonga na ndaku. Ne lero mwasa sobima. Po ake deko sala musala. Nyonso wana. Mwa mbongo akozwa. Asali demarche pona mwana. Ba demarche yango pe koma pasi. Ba demarche yango ya poto tozoe koma ba 7,000. Ba 8,000. Po sala demarche po mema muntu awa. Tangu muntu yango pe ako yao. Banda demarche siko po bandi maye. Eza petete. Eza petete. Eza mukuwa ndenge balobaka. Asali yango nyonso wana. Botiki ye asala nani. Suki mwana se azui kaka papier ale. Abandi ko dondwa. Ale yo mamo komi siko na. Eza kindoki. Elingi ko loba. Mbongo ndeko bandai ko tindela yo. Ozalaki na mutema mabe nango. Ozali ko mwana kyo apesa kayo eza muki atikala kanebele. Lera kozwa mwana na ngai. Soka suka mwana na nga bando pesa ngebele. Mwana na nga banda ko tindela ngebele. Nde makanisi bozala kanango yango wana. Ba o bazala kamalamu. Ba o batinda bana pe na maboko abatu. O bana bafanda malamu nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Poli kamboyo ekokote pa batu nyonso. Esi ekote pa batu nyonso. Eko bebisela batu ebele ba dossier. Mususu zali na makanisi wana te. Mendeko na ya se alati ko banga wana dobi ndenge basala ki muninga bakosala ngape boy. Ali atiki pe o wana moya bengisa ye pezate. Me nyonso wana eza mikumba pe na mutuna yo. Po yo muto luka ki likambo yango okomisi muninga na shit ndenge wana. Okomi occasion de shit ya muninga. Oya lingaka salisa pe famille na ye. Okomi pe mutu amemi pasi ta musu ali bota na obalingaki baswa mutu basalisa ye. To yoka na bandeko. To yokana, to zala mitema malamu. Soko pesi mutu eloko ezali ya ye. Ako boko la ye. Bongo pona kotinda mbongo azayi kotinda mbongo. Pona kozwa mwana sali ba démarche nyonso. Kaka soki mwana komi nde abandi ko sala mwana mabe, nde mwana lia kabiente mwana mela kabiente na poto awa. Na poto awa sitomoni makambo ebele. Bana bazana lokuta moko oyo bokoki kondima te. Bana bazo potanisa batu na ndenge okoki kondima te. Bano bozo tinda awa. Bano bazo zwa awa na bandeko na bino. Bazo lukela bango ba problem na ba problem. Bote ya kabana. Bote ya kabana. Bozala teke suki mwana bengi yo kaka. Awe sabo ondimi kako mwana lobi. Me oyo mndeko ya biswila ki yo mwana. Oko ndima yete. Bandeko to changer. Bandeko to changer. Na kozwali susu makamu mususu bona emission oyo. Po babengi nga na ebele. Babengi nga na bato ebele. Oya bengi nga kutasa ya suka na mkola lelo. Mena ebi ke bako benga lisusu pe baso abenga babenga. Nazolo bana yo. Mama. Soki oza na dossier wana lelo yo. Silike la mwana. Lobe la mwana. Po mwana zonga na nzela. Mwana tosa mutu azoboko la ye. Yo za musika. Oko surveille ndenge nini. Yoza musika, oyebi poto te ndenge makambo lekaka na poto. Yozo kota na makambo poto, oyebi no poto te. Oyebi no makambo ndenge lekaka wa te. So komi awa, ndi okoyeba, elekaka nde boye. Me soki te, okoyeba yango te. Mwana kokosa yoba na baza lokuta ya mabe. Kaka po abima ke loko sala makambo aza nango besoin. Pona nini azwa mbongo. Mbongo na ye moko. A gérer yango ye moko. Me mbongo wana ezalaka nango malongati. Soko zu yango boy omoni yango liboke. Me tango yango ekopanza na biloko kopesa okotika la maboko pamba. Na mona mususu
amoni passe eleki akende ko senga pardon pa mama moboko lia ake komi funde pa ba assistant ona kosaki na ngai tala makambu sikoyo na famille déjà bopotani mais mwana ki olobaki akosaki na ye sikoyo mama ne na Kishasa tango yoki ke mwana lobiki akosaki na ye yo na ndeko no sikoyo kosuka ndeni po yo ndimela ki mwana wana tala soni tala mabe sikoyo ndeko récupérer mwana wana lisusu oya sa baby libanda oya sa lembuma ya libanda te bandeko tobongisa totika biloko tozosala eza malamu ata mukete soki mutu azwili yo charge tosaye yo pe mwana mama oya longoli yo na mboka na lobi teke batu nyonso kuna baza na pasi mais yo c'est sûr que ozalaki na pasi balongoli yo kuna bamemi yo awa pourquoi kosala muninga boye pourquoi vie ya bilandela mutu na mutu aza na ndenge naye boyebi te que Bible ezoloba na biso sortez du milieu de batu ya mabe bakorompaka toujours batu ebele oya malamu ye asi alongola bazemi soki combien ye asi akende na mibali soki combien mais azolinga yo nde olanda vi wana parce que ayebi ke yo soko olandi kaka makambo mamo ya poto azoloba na yo okozala na vi ya malamu batu bakoseka ye yo bakokumisa yo yango wana azolinga yo pe oshite lokola ye azolinga corrompre bongo na yo po bokokana pe ye mutu aliboso akopanzo sangwa tala ye kutu kindumba azosala tala ye kutu boyo na boyo tango bokomaka kuna na ba-influence yango bozolo ba-influenceuse si bino na bino kaka bofinga na kalisusu kuna bino na bino bopota na kalisusu kuna ba secret o bozalaki nango bokobimisa yango kaka bino na bino bana bozana nubana mike pona nini boye mwana mutu abengi yo c'est vrai mutu yo mati avion na nzela na ye nzamba preparaki ye oya kosaleka bakata likambu boye eza mawa bandeko émission oyo nasukisi yango pona lelo mais esilite na kolobela ngo lisusu na koloba lisusu po makambo eza ebele ya koloba nzambe apambola bino merci.